Webiko atikela biso lia face. Atoke wapi eka lia face. Po tate kuna ya yi mais ya muta face. Bon, Kabuya bomi carrière te, tout le monde a ba misé belé ba vanda na poto, tout le monde a ba beta ka ba biloko na bango o nyonso bazana besoin ba sala o ba li ba sala. Tout le monde a katoza batu. Siko problème ni so Kabuya tikai na poto lingolo ba ke Kabuya bomi carrière, Kabuya ko boma carrière na eke so tikai na poto. Papa ndenge Kabuya atikali, o sepeli to sepeli. Sepeli makasi pendant de vena nga tikali esalinga bien. Ndenge atikali. Président Fali apesa pe chance c'est là ba ndenge avana na eta mulai. Voilà. Akimie pamba te. Voilà. Atika vena biso afongola eve. Atikali Kabuya mutumo mais erwana ba parcelle na mutuka mo bien. Kabuya ba pesa mbala ya mutuka tokenda zona bandal. Kato uzango yoka mupepe yoka milinga. Nana ketchup moi ça fait. Tu évites ce qu'on appelle ça qu'il y a bien, tu as ma bête, tu as ni tu es pété. Biso mutokenda uzango. Moi na mind sikali bongo tu sepeli. Salinga sengo makasi na sepeli vraiment nde Kabuya tikali na pote salinga sengo. Sozo yokabiso siko biso tozoloba. Charlie Point tika ba les on dit. Tika ba les autres na komba Kabuya, tika ba les autres na komba orchestre, tika ba les autres na komba Eric Nomba s'appelle masqué. Keba. Tout cas ça les missions ndongo salaka. Mais soko lingi rando, o muna rando. O ba tetia makasi, o ba guerrier, o ba simi visibilité ya mwamba mobimba. Na moni yo ça les missions ba intéressant, ça ba limite. La maison Stella. Bote papa. Oza mwana ya Mombele artiste moko boye bima kasi na kombo nani? Ya Kabuya. Kabuya akimi d'ailleurs azaki na poto to moni ni banderole bino bana moya bon retour c'est que bino bana Mombele boye baki ki Kabuya okima. Tiens toi bande ni Kabuya az artiste ne voyage trop. Na fallait au toyeba ki na zongaka. Et jamais ko France akima. Tu es bien. Siko ayete. Tu ayete pour makambo senga bongo il fallait tikala. Pour projet exécutif non tant que natikala kuna. Na F victime to arana des stars Kabuya na fallait pour pas moniter que trop ou atiki wana ekozala moi passi parce que biso toujours regretter ba warrior bazo lela parce que souci na bango eza Kabuya continuer animation na kati orchestre. Te Kabuya atikali kuna par rapport à makambo esenga tikala kuna. O biso bazo sabi que non Kabuya aza monteur. Il y a F victime. Ça dit ça Kabuya na F victime na mawa trop. C'est qu'il y a des pièces montées, il fallait que nous fassions la kuna. Pour papa aussi quand maman vitesse la kuna pour Kabuya fasse la kuna. Pour la musique na et si m'a fait la kuna. Merci nini mais le banu ko lo bana fali pour pas surtout na yemo Kabuya zotala. Le banu na ko lo ba pour na fali pour pas ba remixement mingi pour na don sali biso na Mombele. Pour essayer que non après sa valeur na artiste na ye pour ayebi et le muto ba banda na ye. Yango te merci to senga pe na espèce moi na biso azali ve na biso papa na biso a continuer musana o abana ba pote za cimetière ya artiste monite ke kosuka ya carrière na yango ti webiko atikela biso lia face atoke wapi eka lia face po tate kuna ya yi mais ya muta face to yebi ya muta mino olia mino et simba. Merci beaucoup papa to sepeli. Journaliste avec beaucoup de respect, la moni vraiment Moussa les Salama. Kabuya pour na Sija Kabuya tikala qui parce qu'il a beaucoup fait. Donc en tout cas la reconnaissance a fallu du cap peut-être que de Kenga les meilleurs. Natala qui peut Moussala ya moi na ye bon a trouvé un cas normal la Moussala oya sala pour na sa carrière babaso la michi oyo Kabuya azan Hollande a d'autres travailler bon moi single na ye façon à façon mais pas perdre déjà si c'est makambo pour babosa na kanzungu akalaté et siko wutoki ko bossa na jamais oyo papa sala pour na biso eze belezo ganga ce qui le l'autre bi mabe pour na papa to kotikala pe banzete pour wana tane mobutu do sur scène na ye muto kichanga za la kate yenda sali Kabuya en tout cas place à wana vraiment Kabuya na micha za Hollande azo travailler na ndenge na epé tant que Kabuya azo luka façon nini mais atikali d'une façon d'autre que aluka ta mwanguba ya mwana na mwa lipa ya kolia mais kotika lo bakaki fali bon moi je ne sais pas ça pour biso to bata direction pour na vie à Kabuya en tout cas na kobombela ote ye moko aza maître ya vie na ye voilà a se décider na mitan oyo etaki artiste munene parce que Kabuya kotala aza artiste moko nanu. Bon, ce qui n'a pas bien kumisa ebele bato balobaki M susu pour azandeko. Bola munaye
mokili eyebi yango. Voilà. Aza mutu oyo atomboli mpe bonheur ya miziki na biso Congo. Voilà. Akei poto mbala mibale. Premier poto oyo akenda bakenda kobeta Zénith. Esimbaka te ezaka makambo ya bakombata mo ba maîtrise banini mais elekaka bien. Deuxième poto oyo vraiment yango oyo a confirmé Alexis Mamokili aza artiste munene ya mboka Congo. Eloko na kosenga ye pona ngai en tout cas a raisonné aza musicien abunda parce que aza minerte atiki responsable. Question na ngai ezali bino bo sepeli to tendenga tikali. Bon pona ngai na Kabuya en tout cas na sepeli Dieu merci parce que aza artiste ya munene il faut bunda parce que aza minerte il faut bunda parce que biso toza na posa ya bunda peu honneur na ye. Bo sepeli bino mamba famille bo sepeli to tendenge Kabuya tikali parce que na poto balobaka poto ezali cimetière ba artiste. Moi te que automatiquement zo bo ma carrière ne na âge muki waza na ngwaza na makambi bele fallait sala na mboka na biso. Bon Kabuya bomi carrière te to mona ka ba misie bele bavanda na poto to mona ka ba beta ka ba biloko na bango o nyonso baza na besoin basala o bali basala. To mona ka toza batu. Siko problème nini so Kabuya tikai na poto lingolo bake Kabuya bomi carrière Kabuya ko bo ma carrière na eke so tikai na poto. Voilà. Aza artiste ya munene ayebi o ya raisonner asala. Parce que aza minerte abunda eloko nazo bandela ngo atikali po asala makambo oyo ko sepelisa peuple makambo oyo ko sepelisa se biso. Boyebaki ke Kabuya oyate parce que bo matile ni banderole ni na ba mire bo comité. Arrivé à Kabuya lokuta ya mabete toyebaki te. Tozaki surpris toyoki ke cardinal Fumutoto il paraît atikali na mikili. Bon pour le moment communication tozo soit été appel morezo le kate. To sengi kana nzambe esika zali a raisonner parce que aza mission oyo apesi témoignage ya munene na mboka na biso Congo. Abeti biloko o tilelo donc aza animateur ya monde na bité so batu bazo ya wana toyebi mokili mobimba après Bill Clinton na Congo c'est Kabuya. Oui wana ebani parce que biloko oyo Kabuya sali oyo ya sala yango eza ba biloko o teke toko se comparer na ba musicien mususu ba animateur mususu ya simandaku. Bon na boy polémique hein mais na souhaité cardinal Fumutoto pape des animateurs. Ça c'est le capitaine de l'équipe. Biro na mobimba na kini tozole la masa abunda oza minerte. Émission et suis biso na palais na sima palais. Jeu de gondo, jeu de lipapa, jeu de senglé. Masa bunda po biso na kini ape tozo bunda na nengo sakana te. Eza vi na yo pona oza artiste ya munene. Osali makambo oyo sepelisa déjà Congo. Nata oyo za mutu moko boye il faut au continue pas ndenge Kabuya atikali osepeli to sepeli asepeli makasi penda de vena nga tikali esali nga bien ndenge atikali président Fali apesa pe chance c'est là ba ndenge avanda na eta mulai akimi e pamba te atika vena biso afongola eve atikali po amoni atikala soki ye amoni mabe biso bana ngaba bana Kabuya balika Kabuya to sepeli na yango. Pona nga ezali bo sepeli mais bo décevoir ba fanatique ya Kabuya za parmi ba animateur amené na mboka na biso moni te ka animation Congo kufi mbala moko parce que Kabuya tikani na poto eza cimetière ya ba artiste bo bomi carrière na eza ba conseil na bino bo pesa ki te soki ba bito décevoir bango pona wana ka balimbisa biso na circonstance na surtout akumisa nzambe biso to sepeli ka na yango. Merci beaucoup to moni pe kulutu awa na éviter soki pe ko linga ko intervenir mbote kulutu mbote Kabuya atikali ezali ba décision bino ba grand frère ni na quartier to ye moko mutu a décider atikala te biso ma to sepeli nango makasi ile Kabuya ile ngai ponga marcha fort na Kabuya je reste tukina ni ba concert ba place belé mais mone moi na atikali kuna to sepeli nango makasi sepeli nango makasi pour Kabuya to nyoka mne makasi ngana 8h na afana limité na 7e mairie na kinozo Kabuya na Mbinza. Moi si vous t'arrêtez là tout bien Kabuya mana zo mama kila tina so bana ma ebele so 5 personnes sina kina na Mbinza na so ma Kabuya to yenebo Kabuya mutu mo mais erwana ba parcelle mutu kama bien Kabuya ba pesa mbala ya mutu ka to kina zo na bandal ka to zango yo ka mupepe yo ka milinga nana ka chop moi ça fait tu éviter so ka pesa ka ya bien to ya mabe to ya ni to yipete biso mutu kina zo moi na manda sikali bongo to sepeli. Il n'y a rien à dire. En tout cas pour Charlie Prince. Charlie Prince, c'est yo kabiso siko biso tozoloba. Charlie Prince tika ba les on dit.
tika ba les autres na komba Kabuya, tika ba les autres na komba Orchestre, tika ba les autres na komba Eric Nomba s'appelle masqué. Keba. En tout cas ça les missions ndongo salaka. Mais soko lingi rando, au mona rando. O ba tetia makasi, o ba guerrier, o ba simi visibilité ya mwamba mobimba. Na moni yo ça les missions de intéressant, ça ba limite. Keba na kombo Eric Ndomba s'appelle masqué, keba na komba Kabuya. En tout cas to kebisio. Mais so te teti to matin na solo. Charlie Prince wana azé le côté. Mais azo lo pe ba vérité monsieur ça le côté avec ses victimes, c'est fallu pour pas d'abord aigle likolo. Ata mongo belé akoboko la Charlie Prince. Pourquoi Charlie Prince a condamné avec ses victimes baninga ne baza wapi? Il y a des journalistes là, il y a qu'est-ce nini? Biso ba ken pena, donc yé kuta soloté dans. Debi ba check changa, donc yé azamu kinza bomba se regarder a kene pas batner ba zoyer avec ses victimes les société monene aluka bata manqué. Hein? Kala yo no sa émission na o sa émission en tout cas ndé ba sala ka po pe otangitiki. Charlie Prince te bisio keba. En tout cas bon kata yango te ko kata yango te malaba ko fa yo ka yango keba na komba Kabuya enanu keba na komba Eric Nomba s'appelle masqué pe keba na komba Calibre. En tout cas maman Mimi Teke en tout cas merci maman na biso mami en tout cas ma présent en tout cas merci là aussi bon maman Mimi on a raison mais Kabuya za mwana yo Kabuya ko pesa biso mo kongote Kabuya ko négliger orchestre te mais ba les on dit pe biso ba bureau c'est voir na shop hein mani za maman na biso nde kombote. Bonne santé. Santé normal. Yo zalina ni pa Kabuya. Ngala la petit frère na. Ah oza petit frère Kabuya mukolo hein. Ba petit frère Kabuya en tout cas sika ozali ezali ba décision na bino ba famille na ndenge Kabuya tikalato azali donc en tout cas ezali décision te famille alobaki po Kabuya tikala. Eza décision famille te, eza décision oyoyo ya ye moko. Via bakambo yo akekuta na yango. Tobi makabiso nyoso tu. Tokendaka par-ci par-là tant na oloba boye. Na internet donc yembo penenga azala zotala zoyebaka petit frère razoloba mais ezate ke kolobaka ye akende kosala soki nini po akimba fali te ye alobaka kokimba fali te abaki akozala na fali ti na suka mais ya kolobaka atikali na poto bon toyebi te eza vie ambition oyo akutai nango kuna ndeti ngai naza circuit ndebo to na moni wano zokosi parce que soko yeba ke Kabuya ezoya tant tongo mona banderole bon retour na artiste Kabuya nde to mona ba commune nyonso bino na Mumbele awa to tikolo mona ni bananga ba plutôt tikolo mona banderole te ni na mir bokomake Kabuya zozonga te bakabuya banderole et salaka pour la sala banderole il faut yo mutozoya oyibisingai na roya jour tel sala banderole mais avec l'état de bandé solo là mais eux comme la tamoro boye tous les sous-souté bon moi tu es ma position bogoya jouni to éviter ti to tikali ka boye moi banderole mata ezati o sepeli tenden Kabuya tikali bon pour la ngai na oyebisa ka ke a mobali ngai pe de la zawa na bundaka po lobi pe to kende liboso bon soki esimbi amoni ke place atikali ekosimba abunda aza artiste a confirmé babiloko ebele zali fali ayoka ngote aza artiste nenga za wana aza complet ayebi ke petit nenga solo babwe aza complet soki abi abeta leo musique esimba moi le loba pa ya fali ba warrior ba fanatique ya fali pour bazo tala yo moi message bon pour la ba fanatique nyo surtout balinga Kabuya na oyebisa biloko ba melomane na nyo surtout o tu bolinga Kabuya bolemba te bo soutenir mutu ya mino boloba te o te Kabuya boye po anya sali bo musique ya Congo ebetaka ezala fali azate lelo ezala banani bazate to mona bele bakenda ba génération zo betaka musique ba melomano balingaka Kabuya ba s'intégrer te na bakambo oyo ekomeli Kabuya la place azali akobete ya bino pe musique biloko mususu boyoka kuna te bokoyoka yango pe ekosala nini ekobetama. Merci beaucoup cette fois-ci to zota moi Mbote maman Mbote Kombo Comment on a Déborah. Voilà, Déborah oyebi Kabuya ndé. Bon, Kabuya na yebi les avions na biso quartier. On non abanzo bete pas falité. Nzete mo amangi zaka ya munene wana abanzo bete pas falité. Zaki na tongo soka la muki. Abanda na coin, banda na mbe ya Mombele. Abanda mbangu ti na prince. Aokima tongo okima bongo sa accroche bongo aoyemba. Aoye mbazara no pas dakumuda agenda sa teste na kamane wan Thomas bagenda sa teste et pas dakumuda nde dakumuda aboyi Kabuya azuye
ntango azwi wantoma pake ye mpe oforce kaka azobisa barépétition ni ka non oyemba ndenge okimaka mba ubongo oyemba wana nzembo oyo ya kokoso nde abanda koyekola ngo azoyemba ti ake susu epa Félix mpe azwaki ye te nde ake suku omeka epa Fali nde Fali azwaki ye onga na yebi vie nanga aza mpe na pire vie ya quartier toyebi ye bien sikoyo adecevoir bafanatique na ye adecevoir Fali Ipupa oyo amemaki na poto bawarrior basiliki parce que akimi na poto yo atanke ndeko na ye ya mwasi ya quartier maloba nini okoyebisa na Fali Ipupa bon mpona ngai onga na koloba akimi te akimi te atikali nde boloba bien atikali kokima yango wana aza mwa mobali oluka vie moni ntongo okesika wana mutu nyonso tu azala na besoin ka okima mpo oluka vie no awa na Kinshasa mpe eza yango be kuna mpe eza bien peut-être eza camarade na ye moko soit fanatique na ye moko boye nabengaki ye soit akendaki mais mpo na ngai nakolobaki Kabuya akimi te aza deja mokolo ayebi ndenge azoconduire vie na ye donc ye moko nde esengi atikala bon kotikala oyo atikali elingi oloba te ke bakabwani ye na Fali peut-être Fali akokende mpe poto bakutani susu bakontinue vie na bango ya bamiziki mpona poto eza cimetière baartiste omoni teke abomi carrière trop tôt bon abomi carrière te parce que tozolanda na baécran tozotala bavie na biso ya kala bawenge ya kala baquartier la te ya kala bautobeta concert moko kala mingi te awa elingi oloba te ke baartiste wana bakufa baza toujours baartiste baotikala baartiste eza ndenge moko mpe na Kabuya Orly place atikali ye moko ayebi aza maître ya vie na ye ayebi ndenge nini aotambwisa vie na ye mwa moke na ngai naloba yango wana mwa liloba epa na ye mo Kabuya bon merci Orly Kabuya oyo ya mai trésege yo yebi napesoka ba bonne chance place oza maître ya vie na yo oza maître ya vie na yo mo oyebi ndeni okoconduire vie na yo napeso ba bonne chance ebele salela conscience oyebi oyo tobanda osola na kini salela conscience en tant que mokolo esalinga esengo makasi na sepeli vraiment nde Kabuya atikali na poto esalinga esengo makasi vraiment na sepeli mais abosana ka te ke famille ezali bandeko bazali biso mpe tozali abosana nde surtout mabeya te mama na ye na mwa mbui ayebi abosana bango te famille eza monene biso toza bapire peti Kabuya na kati ya aveni tolingaka topesi ba bonne chance place azali akontinue vi nzambe opambo ye tosoutenir ye bébé Chris pa bosana ye te Chris aza wana bosana ye te nzambe osunga ye. Merci beaucoup très cher internaute mais kosalanga bien sûr na moni na lobisi mambui na mabeya. La maison Stellman.